Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bah bonjour, bonsoir, la grande famille de BBC Mpoi TV. J'espère que non, boza bien. Bisopé par la grâce de Dieu, n'a toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimer, partager. Ceux qui appellent la liboso, s'abonner ou vous n'avez jamais déçu à Wawa. Voilà bandeko, titre nabiso bomoni, photo ya miniature nabiso pe bomoni. Shalom, 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 famille Libota. Shalom, shalom, nabino nyonso. Vraiment, nazane sengomoko, pas comme possible. Voilà les péchés love, bah bonjour, nabino, bah bonsoir, ici que hommes et libino, partout dans le monde. Voilà la grande famille, wana bomoni, bactère nabiso, parce que déjà, ya mobile yaza toke na acteur, bah comédien nabiso, tomoni Poutine de l'écriture, tomoni Herman Kasongo, tomoni pe Mobutu, Irsil Pechanga, Black Line. Voilà, beaucoup t'abo aimé. On est la famille ici, hein. Ici c'est la famille. Bandeko, je crois biso nyo soto yebi, tozota la film na biso oyo ya Armée de guerre. Lelo totali 14e épisode. Bandeko, na tuni nanu. Au juste belle vie à Zanani. Bon répondre ngata na commentaire parce que babiso ba mususu ba BBC to zatala moi maele mukie ya comprendre maka mususu ya koyeba ko talobi boy mais jusque là boyebi ke no film oyo na boy na zwaki na ngata indicité na boy ki nanga ko sala kutu souci ya ke non na découvrir ata na yeba ta indice na boy ki nanga ko sala souci wana parce que na yebi ke no belle vie balola kabiso. On dirait au moni ceux qui osent lamba foufou au bas qui sa foufou ozo balolo belge qui n'a la biso bongo façon balola kabiso na ba film non bandeko épisode auto tikota la lelo 14e épisode na film ya Armée de guerre là où elle est belle vie Candila Patrona vraiment ba gros bisous et sikozali ozo mérita ta kozala ministre ya art, je l'ai dit à haute voix et j'assume. Bandeko, natala kaba filme. Na tchena nous qui fanatisme à côté. Natala kaba filme. Ça na ba chaîne musu to kota to tali mais il y a pas de comme belle vie. Bandeko ton di mamuninga lorsque le vivante. Et j'ai vite compris que atatango ba finga ka belle vie na ko répéter kango toujours c'est parce que ba okoka niveau ya inspiration ba movie na ya zokoma ba film azokomela bisote bandeko film ya lelo na lukato na une émission mususu emetala ne kuna na sina mike na sina mi boaki na Armée de guerre bandeko to lobelango ka mukie comme ça na okota na analyse nanga bo aimer kaka bo partager bandeko 14e épisode au total il est low, mais non. Et ça 14e, mais 13e. 14e, hein. 13e, 14e. Beaucoup milanga kuna pardon. Bandeko. Masia Nzambe. Vini ke koyamba tirbo. Albitanyo soyo na inaki yo. Ozaki na yo innocent. Yeswe, Nzambe nangaye, Armée de guerre, et sisi biso mayele. Quel genre d'inspiration belle vie ko balo la batu boye. Olala ki wapi pose ba inspiration a boye. Ozala ki wapi pose ba inspiration a boye. Hey! Bande ko bo matselanga ba focus. Bandeko bino boyo ki somo nga na yo ki somo ya film totali lelo 14e épisode Masia Nzambe belle vie umela penza umela na sala RRT à cause de la famille Libota walai
Wallahi. Vous savez quoi? Vinia Yambi Tirbo. Atali Bane Nyon Soso 25 ans. Abane ko très impoli envers papa na ye. Nzoka makambo ezalaki. Nani Tirbo pas zalaki innocent. Belle vie. Belle vie. Yo bongo na papa Kofi. Belle vie. Belle vie. Poutine. Yo bongo na papa Kofi. Belle vie a poti papa Kofi Bouzamba. Bandeko pardon. To suki wanate. To keli sous pas. Léandaya, na papa Serge, maman Annie, Rock, na Davina. Belle vie, olala kawapi, pose inspiration movie yo Maëlle Moulaï boye, tina 14e épisode. Maëlle Souka qui na 8e épisode était. Oh mais ma biso tina 14e épisode et puis épisode moko eza na 45 à 47 minutes. Est-ce que bino bozo comprendre bandeko? Niveau nga na talela kamakambo a Belle vie. Film est à 45 à 47 minutes. C'est quoi, déjà dans 17e épisode. Et 14e épisode, pardon. 14e épisode, c'est quoi, depuis le premier épisode, façon Bellevue à Zome Mabiso, malembe. Donc, avant d'ici, on a quitté, bon, fan d'awana. To fandi. To bando tala malembe, to komiti na 14e épisode. Bandeko. Yesu Nzambe. Maman ni nzoka babota isusu na papa Serge. Siko papa Serge ye wana na ngambu na ye oyo arme de guerre oyo Papa Serge alobabane kolobelaka mama le ya mabele ya keno vina otambusa ngo mabebo. Nzoka ye pa sundola mwana sundola zemie. Le karma existe. Le karma existe. Alobela le ya mabe désordre na yo tout zoka ye pa sundola mwasi na zemi mobali mususu nda akeko boko ele zemi rock pe mama ni pa bomba mobali ne wana na Lubumbashi bandeko oyo poto ndenge nini na filme oyo nga nazomi tuna na vandi na lobi vient lala wapi pour inspiration à filme oyo bandeko bon matiselanga ba focus donc na yaki nanga osala émission ya Hermen Kasongo awa walo sabela ka filme oyo pardon tala mama makambu nenga bajo beta misu azalaki pe na mamunoko makasi on dirait ebi likambu te ya wenzambe masia bandeko siko ato oyeba te Rock aza mwana ya Serge Davina aza mwana ya nani ya Léa Serge papa Serge aza mobokoli maintenant tozo ebate ekozala ndenge nini bomoni leçon nga na bana ko yebisa bino dès les premiers jours épisode à liboso total ya mibale ya misatu na bibandeko toza na kimia place oyo ba tableau tout eza na sens nango ba tableau tout eza na leçon nango bana bozobota tala papa Serge asundola tala ndenge ekozongela susu na kati ya ndaku na ye belle vie na oyeba te inspiration eutaki wapi mama tika bango basambriye kuna na loketo ko balolango 33 tours walai tika bango balala bazo inspiration ndenge balola loketo pendant 33 tours boyebi ke Nathalie na lui na simbi mutu siko awa ma étoile alobi alingia suba tirbo bien okosuba kaka place ozawana lobelanga vérité nani étoile alongoli ma papa somo makambo ekomeli kilo makambo ekomeli ndongo Yesu Kristu mais soki belle vie au bando sala ta système oya koloba keno ba terre na ya et travailler na bango pendant année mobimba a pesa ka bango ba trophée et aux bien parce que étoile aza artiste comédienne moko non façon zo performer façon zo jouer taninga zo jouer koto ayoki pe Sylvie nani na sima kuna asutuki atel nzoko bango bazana sima donc na oyeba te so bino botala ba mouvement nyonso ngana talaka
nga pesa na kota ketika la ka ndamu na kota ni na kati ya télévision. Donc si il faut qu'on paie sa ta trophée. Maman étoile famille libota il faut bon luke la maman étoile dans les trophées. Franchement. Mais non. Bellevue TV, il faut remettre trophée et pas nani et pas étoile, maman étoile. Bango nyonso bazo jouer bien, bazo jouer parce que Bellevue tango komaka filme na ye na lo bango chaque fois que Bellevue tango komaka filme na ye asala kanini ayaka apesaka rôle atali capacité ya mutu pour apesa ye oyo yaza nango besoin. Bango nyonso ba jouaka bien et j'ai aimé aussi maman top azaki yaya moko oyo azaki na kimia rôle ba pesa ki pour anasilisa kaka ministre langate na film ya arme de guerre totala kaka kuna ndenge ekosila bandeko soki na notali film wana te kende kotala alors c'était hier lelo ce qui lelo na tongo pour lelo kutu na travailler na moni Herman Kasongo biso nyonso toyebi keno aza na Congo bakitaki po na concert ya pasteur Mike Kalambai na le 27 non na stade. Alors se fait-il que non bayambaki na plateau na chaîne moko boye na sepele kaka na oyo alobaki parce que batuna ki question balobi tu es sur le terrain aux mboka na yo yebisa biso et aux ndenge nini avec tes collègues et tout parce que ba collègue na obaza okutani déjà na bango tolanda po na loba ebele te tolanda comme ça na osa elango analyse bino moko bo miyokela na matoi. Pendant que tu es à Kinshasa, je t'ai vu aux côtés de Jérémy Chabani. Vous avez tourné quelque chose. Mais est-ce que pour les autres chances, il y a au moins un côté à Dieu, mon récit bien, aussi la Bissalo, il y a aussi la Bissalo. Est-ce qu'on pourra voir ça avant que tu ne quittes le pays? Ben, je suis au Congo, ce qu'il n'y a pas de problème. Ok. Mais tu l'as quand même appelé pendant que... Non, moi quand je vais, j'appelle pas. J'appelle personne. J'appelle peut-être pour dire bonjour ou bonsoir, comment, c'est la famille. Mais au sujet des tournages, j'appelle personne. Okay. J'étais là, il y a Jérémy Chabani qui m'appelait même, numéro de Moussouagi Namote, a insisté, secrétaire de famille pour tourner. Déjà, dans Komaki Lobby, dans la communauté vendredi, samedi, ça m'a Bellevue Kandiabeng. Na komi Ursil Peshanga bengi donc wada totika wana ka botika bozana choate botika bane oboyoki Herman Kasongo akomaki neti vendredi na le lendemain nango Bellevue Kandi abengaki ye parce que c'est son frère Ursil Peshanga pe abengaki ngai nde na lobi na ngai te boyo na communauté vendredi samedi ça m'a Bellevue Kandiabeng na komi Ursil Peshanga bengi donc wada totika botika na bino bo comprendre eza polémique te c'est juste savoir vivre bomoni bandeko na sala ka banalise nanga chaque fois na lobaka to lobaka bolamu ya batu lorsque baza vivant to linga te to tombola ka mabe parce que na sa moyo to tombola trop mabe bolamu c'est eza nzambe ye moko. Nazo ça la polémique té. C'est-à-dire quoi? Omoni mutu soko komi na niveau moko boyo moni ke no yondo komi. Il faut que yebisa mutu na no comité. Po ezana batu OP, ba luka pe ba leka yope. C'est-à-dire que okomi mona batu nyonso ba komi na sena yo. Bandeko, vous savez dans la vie il faut savoir que se protéger. Surtout bino bato bo travail kana société na bo travail kana ba artiste boye ba ko se protéger. Mama loketo amona akoma ko mona bato nyonso ba komo on dirait ceux qui pe ndenge nini na pire esprit kaka tozo solo là na pire esprit.
dans la vie ezata te ke no koloba ke no nani Herman Kasongo auti Canada aye belle vie tango abengaki ye mon frère aza awa abengi ye welcome na nani welcome back na pays Irsil Pechanga pa abengi bas bengaki pona ni po basenga ye mbongo Irsil aza na mbongo na ye Poutine pas na mbongo na ye c'est juste la courtoisie la famille mutu mususu neti Herman ndenge alobi na lobi ata soki mama loketo abengi ya kokende na ye mais abengi ete alobi yango bien a répéter na botika na tshela bino bozela mona batondi ce petit déjà na komaki lobby na community vendredi samedi sœur manga Belvika Ndebengi na komi Irsil Pechanga bengi donc botika bozolanda bandeko c'est par rapport à quoi na sali analyse c'est par rapport à koloba kenon to reconnaîtraka soki lelo bongi to reconnaîtraka pe batu o peut-être banda na bango misala non yeba te soki bo comprendre sika naza eza pe na ndenge ya mabete bandeko boyebi mutu soki akufi cercle ezalaka kilo oyebi soki mutu okufi mutu akoya komeme cercle na yo oyebi ete mutu bato bakomema peut-être bato bakomema cercle yo oyebi bango te toyebaka toujours kogarder ba relation toyebi ko obligé te ke no abenga si tu oyoki Herman Kasongo ndenge azoloba tu sens que tango apesi précision alobi ke non akomi lelo lobi ser nanga Belvi Kandi abengi et puis ser nanga lisusu Irsil Pechanga Mobutu pe abengi babengaki po basenga Herman Kasongo ke no pesa biso ba parfum to solula Irsil Pechanga azana boutique donc akendaka pe poto Poutine kutu tolo bate bango nyonso bakenda déjà poto parfait ba yebi boutique ba nyonso ba yebi de bazana na Poutine na Belvi ba nani Mobutu na Poutine ba yebi déjà parfait ba yebi nyonso ba yebi kutu vie ya poto mais muninga bango uti poto ezate ke no bango bakenda poto te po balenga muta uti Canada bakenda ka kwenda vutuka mais courtoisie wana la famille Herman Kasongo azawa tika na benga mwana mère abengi Herman Kasongo pe asengi te ke no si la benga ye ou bien mama loketo abenga ye non bandeko bizaleli na biso oyo ndezo bomisa nzamba sunga ba comportement to kese donc ya oki ko soulever oki ko zoata fonete abenga ta artiste moko boyebo donc soki asali yango ezaka bongo ya koloba keno ba ya ko jouer na film na ye mais aza mutu wana te ya koloba keno azokaka ta artiste moko boye pa abenga ta bonjour un simple bonjour quand ndenge Poutine asalaki na Mobutu ndenge basalaki babengi ndeko aza na nani na kini la grande famille bo aimer bo partager tozo solo la kaka Herman Kasongo alobi très bien alobi ke non soki ba obenga nga na tourner na tourner mais ngande na zabwe na yete ke non na banda ko benga ba artiste na za awa bo benga nga na film je peux pas le faire bango ba yebi déjà ke non na za awa 1 2 3 4 na benga ki pona ko signifier bango ke non je suis déjà au pays c'est tout mais ako benga au tournage non la preuve est que non Jérémy a benga ki et tout a joué ki na mona ke pe na gag moko a Jérémy siko ezande bien te ya ko ke non bandeko bandako toujours ata ba betite ba lobby penzate mais au sentir que non bandeko na kati ya mitema bazo déplorer comportement ya mutu moko boye la grande famille bo aimer bo partager lelo na travailler te na okotaka vidéo o moko kaka comme ça na au travailler lobby tam sous lobby pe na au travailler te parce que naza moi busy des jours non 6 angoka bandeko boyebi que no samedi est anniversaire nanga samedi anniversaire à maman BBC le 20 juillet. Le 20 juillet c'est mon anniversaire. Voilà. Bolanda bandeko. Na pire esprit kaka ezana ndenge moko mabete ke noto memango na polémique. Bandeko vous savez ezana mutu moko te ko bima boya lobi maman loketo benga ka batute boye okomi boye bako sala ngote. Mais à travers ba dire na bango koyoka ke non bato bakoma na ko déplorer comportement ya muto parce que akoma boya sala boye c'est pas bien.
C'est pas bien. Linga peut-être aux un problème là 2-3 personnes et si les ala non batunyo so komi ka ko banga bango ba komi so pendengeni non et tout ce temps en temps on zaki na ba position de faiblesse ou na bobane ko travailler na bango banga ka bango te kaka lelo peut-être au moni ozueta moi mbongo moko koti na Louis Vuitton au sombi ça que Louis Vuitton au moni batona nyoso ba komi ba dangereux. Ah hey, c'est grave. Alors la grande famille na chité na ngai tous a toujours branché na film na biso ya armes de guerre total la suite kozala ndenge nini étoile abimi na papa Bokilo toké pardon bisous bye tokutani. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.